une idée, et on sait quoi au Messana. Alors, moi j'avais réfléchi, Nazo qui temps, et réfléchir, que non, bientôt mon anniversaire. Kobima. Oui, na lambi, na bengsi babi. Et je vais inviter des personnes aussi qui sont ingrats ou ingrates. Na koko sala o nyos na sala, peut-être mukilendi mangate. Muto anzi solo c'est Dieu. Donc biso na biso boy, en tout cas, nous sommes nuls. C'est pourquoi j'avais pensé nabaki pourquoi pas penser aussi à ceux qui n'ont rien. Ils ont rien, je peux dire. Nathalie que na moni non, je dois chercher un orphelinat ou ça que na kinata kopé ça donne comme action de grâce. Oh Dieu m'a protégé à batelinga ici lelo nazaka parce que il y a beaucoup de gens bakoki na ajoyo baza ozo vivre té hein bazate ba que bakufi bazate mais nzambe asungi nga na makambo ebele abiki nga na ba accident ebele na makambo ebele mais pourquoi pas na zone selaye action de grâce pourquoi pas et c'est préféré non action de grâce non na ba orphelin. C'est là j'avais pensé aux orphelins. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Hé garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Hein? Aïe.
Bonjour très chers amis, bonjour à toutes les personnes qui suivent cette émission partout où vous êtes dans le monde entier. C'est Matika Songo Boebi. Nous, si on est là, c'est pour vous donner les meilleures images, de belles images. Tout là, Sabino, comment ça se passe à Kinshasa. Mais lelo, toye na place moko boye au bozomona. Eza orphelinat, welcome. Eza na portugais là, si je me trompe pas. To Paola Consolata. Paola Consolata orphelinage. Donc awa eza place bana bakufela ba parents, les enfants délaissés, bana oyo ba traita bango bandoki, bana oyo mama boti akufi mtarosungi azate awa nde basungaka bana wana, awa nde bakolisaka bana wana bozomona awa. Donc en tout cas bino nyonso bolingaka Matika Songo pe alingaka bino yango. Naza en plein anniversaire, bon anniversaire à Gladys Lokolanga. Cela veut dire que moi si oyo batutu baebi kazaka humilié, babimisaka dignité na ina miso batu nyonso, ninge ba maltraitaka ye, ba cirkesa ye, ba viola ye, ba kidnappa ye. Donc aujourd'hui lelo, eza jour ya botama. Eza jour anniversaire na alobaki na sala fête ya monene batu baya balia bamela litomba moko rozala te men alia na ba oyo baza na problème, alia na ba oyo ba parents batika lelo yango bomoni toza en orphelinat te pa Gladys Lokolanga oyo lelo azolia na ba orphelinat mais sans plus tarder a vraiment na boire batu te po eza place au mutasungi te de suite au boire eza bato batinaki 1 franc et pas avec Gladys po na info yotindi wana okanta peut-être Gladys ça la fête ya monene mais Gladys ayi na ngo place ah eza place ya sengote eza place ya mawa oyo babano bazana ba mawa mais batumba mité mabola mon balbaki barotika bangote donc bino nyos bozala béni bozala protégé na ngolo ya Nzambe pe na bolingo Nzambe. On va faire notre entrée to tala comment ça se passe ici bon mon ndeni une évolution et puis ils ont beau cadre, place bien, le pan en haut c'est très propre, le pan mombo ils ont normal, propre, bazo entretenir bana malamu, bazo pisa vraiment en éducation, les enfants partent à l'école, bana bakendara classe, bana c'est moment na héros bazo sakana, bazo ba français, bazo vraiment na bonne éducation, yango Gladys abi a rotika bo italien na bango. Total, comment on va manger nous tous, comment aussi on va causer avec des enfants. Namon muke tozo moko à remercier to à loba na sentiment na o azanango. Sans plus tarder célébrer, on se retrouve juste après to bandasko fête quoi.
biso mwana na biso ser na biso ke oyo tolingaka mingi na une année de plus que nzambe asali encore faveur na moment oyo na cérémonie oyo juste topesa nzambe merci tomoni lisusu na une année de plus tobondeli Seigneur merci pour la grâce osali biso que opesi biso faveur opportunité ya kopartager encore ce moment na ser na biso mwana na biso tontine na biso oyo tolingaka mingi ke faveur divine na yo epesi biso encore contact ya kopartager na ye moment merveilleux oyo osali ye grâce na yango tolobisa yo merci ezala na biso na déroulement ya faveur ya cérémonie oyo que ta grâce esirabonde pendant que tokopartager moko ya gape ya cérémonie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Attends, on recommence. Allez, parle. Merci à toute la vie pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu as donné. Que Dieu leur bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Allez, applaudissez. Ma gloire, c'est ma gloire. Ma gloire, c'est ton sujet. Ma gloire, c'est pas. Ma gloire, ne pas la laisser. Il a perdu Ma gloire, tu parles d'abord. Pas au salaire. On dit quoi quand on parle? Merci. C'est intelligent. Pourquoi hein? Allez, ma gloire.
Allez, maintenant. Alors, dessert. Dessert. Dis-moi tes amis, boy. Et voici. Oh papa, c'est un problème. On va t'apprendre ça. J'aime pas les spaghettis. Galen! C'est pas bon. Galen! Je vois pas de jus. Mange, non? Avec verre. Viens. Bon, bah. Avant on vient faire. Ma mère, vous êtes en cas de spaghetti, vous êtes en cas de spaghetti.
Non, c'est pas Attention. Laisse ça, c'est déjà tombé. Non, faut pas ramasser. Ok? Mange, non, bébé. It's a you. Oh, You speak in Nigeria. Tu connais Daddy, my kid. Daddy, on va te payer ma kid. C'est lui. C'est génial.
Allô Mata. Allô Mata. Ok, merci. Je pense que tout le monde a vu. Toujours continuer. Babi, Zangambon, mais Zana Batu. Zanambon, yeba kolia ko partager. Cette geste, est un geste boy. Ce mutumu so bing sa mama sani na bar. Ba vandi, ba olie, ba bini, ba mnasuka pour ba bebani. Ba joni ba problème mais de partager avec des enfants. Je m'excuse, c'est une bénédiction Yanzambe. Nazana ba maman au bazwara soin ya ba frère nanga ba sœur nanga bomoni ona. Mais na orphelinat o na koti eza ya ba sango ba portugais. Bon amon ba comme na portugais kuna sona eza ya mama kaza congolaise. Aza maman ya 75 ans, aza ne musonge, ane musonge, aza na e muto ya libanda te, mwana mboka kaka, ya leta pete, ya ye mo privé. Elo on a ina loba pour na koma place wana na kena na ba orphelinat oui, mais ouvement la moni en tout cas c'est propre. Bien, les enfants na kote bomba au sakana et puis na koti bana kitoko très propre. Bon entretenir bondé. Ah, na moi makoki kaka ndenge bino boya ko sunga biso nande pe boye lelo boye ko tikela bango biloko oyo to sunga makande bozoya ba savon moi ba sucre ba miliki ba semoule na bande ko musupe ba utake pa ni pa bayaka to sunga maka bongo. Samte koloni. Nani? Ngana mu Congo. Tango zomo na boy. Entre-temps, il pose 9 mois aux ambana non? Nazana bana papa nazana bana so to so mona boye liboso ezaki nanu tangu tunabandaki nanu sika e bandaki ko sala penza pasi makasi mona air mo batu pe so baye bazolela na biso nyonso to comme na biso ka kolela kaka po to no to kokate to comme ka kolela biso nyonso en tout cas sikonde to fanda to mesana en tout cas to zora bango ka do to ba to zwa kate me baza bana na biso po to sala nyonso o esengeli basala na mwana kobongisa kosimba nia to kosimba nyonso to kosala to sala nyonso. Bakenda pe classe maman. Bakenda ka bamsu bakenda. Bamsu bakenda. Bakenda la classe. Bon. Po mususu makoki pende ezalaka te. Place akokeli nde bamususu wana bazotanga. Bawa mususu wana makoki nde ezangaka. Soki aza nango bakotanga. Ye moko azwaka charge ya orphelinat sungi te mpona classe nano tozwi te ka ye moko soki tozangi mpena ye moko moto asalaka mpona bana oyo. En tout cas tosepeli makasi mpona kotala bato mosusu akozala na mbongo boye azoki esilisa yango ta mosusu na babara azomelisa bato mosusu me azokanisa te ke bana mosusu baza na baparent te esengeli kosepelisa bango tala ye akanisi aye ndenge asali geste oyo en tout cas eza malamu mingi mpo nzambe akokanisa ye to bana miniti oyo bana baza na esengo nzambe akosaleli vraiment na bao mosusu baza na baide wana te batalaka boye mpenza bakanisaka bana oyo baza na baparent te ekozala esengo. Yo bakisa nini? Mpona nga na obakisa ntuka nzambe apambola. Bon, c'est anniversaire.
bonde bosala anniversaire. Nzamba pambola penza mama Gladys na gesto asali na kolesa bana na komemela bana biloko akolia en tout cas nzamba bakisela ebele nzamba pesa ye penza oyo ezangi ye oyo eza posa motema na ye nzamba pesa ye na bandeko mosusu mpe koza libanda mboka botala bana biso boya kosunga bana biso mama Gladys autoleka étape mo ezalaki très difficilement à m'assurer. Dans ce moni à telemi boye eza kaka nzambe pe ba soutien ba prière à batu makasi ya batu ba conforter. Donc batu nyonso ba otala lo ba sunini. En tout cas bato nyonso bazotala biso tokosenga na bango kaka baya kosunga bana biso bitike baya kosunga bango en tout cas lisungi na bango kosunga bango mpe nzamba kozanga te na kopambola bango surtout eloko lisusu mpona classe na bango en tout cas makoki mpona classe eza te mingi baza na age ya classe me bazokende te mpona mbongo ya minerval ya kofuta eza te en tout cas merci mingi so bakosunga biso nzambe mpe akobosa na bango te mpo ye moko abi aza papa bana bitike amen. Merci beaucoup maman yo eloko obaki César. eloko eza papa topesa na merci nde boye kosoutenir bana na biso bino nde boya basoutenir na biso bino so boye te tala bana oyo baza bana bino na minute oyo ebele baza na bar bazomela ebele baza bazopanza mbongo na esika oyo bakokenda yango te me bazokenda me bana bisike baoluka miliki e mosusu oya biloko ya kolia bazoluka me bango bazokepanza bisika oyo ezanga ntina epesi merci nde boyeli bango mo eloko ya mokie nzambe apambola bino bisika abakisela bino ebele babobosana biso awa te merci. Nasengi mpena bino mpena merci mingi na oyo na geste bino mpena bosali mpe tosi mpe lisungi mpe euta mpe mpona bino mpona bino batalibana mpe bosuteni biso mpe mpona bana lemseli mpona mineva mpona kotanga. Merci, je pense que bomoni ndenge maman balobi Gladys Lokolanga en tout cas ça va. On ne sait pas comment tu es en train d'écrire, non? Donc Eza vraiment l'idée il y a bien Gladys vient à l'étant que au Silisa tout ce cas au s'amuser dans Nabana Gladys tokoyate nabi kosakana na ngote na bomwana yanda okeka oyo je lipate boni. Oui Mathis, ça va, je vais bien, je viens par la grâce de Dieu. Nazabia, Nangolo Nzambe. Nazabia, yango nantoloba notre sœur et fille, enfant, tantine, maman a surmonté étape membre. Je pense que tout le monde a aimé. Au bâtiment sur bien sûr qu'on se rappelait. Mais après l'étape pour un an, au quoi il sous na katia émission, au quoi il sous na katia kolia, les jour anniversaire, non, bon anniversaire d'abord. Merci beaucoup, merci vraiment en tout cas. C'était quelle idée? C'était quoi? L'idée est qui ou appliquer ou y a qu'on partager naba obazanga naba no ba souffrir ba orphelin de père et de mère ba musu ba boka ba ba musu maman botamika akufi mtarozo azate ba ene a yondimio kabola na bango quelque chose. Bon, en fait problème ya ko aider, ça vient déjà du cœur. Ceux qui déjà botama na motema ya ko aider, tu vas toujours aider. Et ça que au salango pour filmer, pour passer des YouTube, quoi que ce soit, non. Et ça que au fond de ton cœur d'abord, aux une idée, et au salango c'est quoi d'amour au mesana. Alors moi j'avais réfléchi, nazo qui temps, et réfléchir, namo que non bientôt mon anniversaire. Natenga bi Kobima. Oui, na lambi, na bengsi babi. Et je vais inviter des personnes aussi qui sont ingrats ou ingrates. Na koko sala o nyos na kosala, peut-être mo kilendi mangate. Solo, c'est Dieu. Donc, biso na biso boy, en tout cas, nous sommes nuls. C'est pourquoi j'avais pensé, Nabaki, pourquoi pas penser aussi à ceux qui n'ont rien. Ils n'ont rien, je peux dire. Nathalie, que namoni non, je dois chercher un orphelinat. Que Naki Nata Kopé, ça donne comme action de grâce.
Oh Dieu m'a protégé à Batelinga ici lelo nazaka parce que il y a beaucoup de gens bakokisi na ajoyo baza ozo vivre te hein bazate ba que bakufi bazate mais nzambe asungi nga na makambo ebele abikisi nga na ba accident ebele na makambo ebele mais pourquoi pas na zongisela ye action de grâce pourquoi pas et c'est préféré non action de grâce non na ba orphelin. C'est là j'avais pensé aux orphelins. C'est pourquoi j'avais pensé aux eux pour venir partager le peu que j'ai. Et on est au Kabulana Bango. On a une maman non? Ok, la dame en bazin, oui, c'est ma maman. Okay. Merci Gladys, na habité. Et là, quoi, Lobani. Avec mon fils, hein. Mon fils aussi il est là, mon petit frère aussi il est là. Donc je suis avec ma famille, je fête avec ma famille et les orphelins, c'est tout pour moi. Batman, salut ONG. Pour na sa bonazana idée sa ONG. Selon comme ça, na fente na ngayo. Merci, Nassimba, ouais. Au Kokita, vous avez un talent, malembe. Ok. Merci. Là, remerciement, ils attendent à Batouba Edaki. Oui, oui. Premièrement, d'abord, je remercie ma maman et Mérance Mongingalo Kolonga et mon papa Aron Mangeye Basukisa. Et je salue Docteur Marmo Chims. Marmo Chims. Salutation merci aussi na Célios Cram plus 10, merci na Robinho bateau Duc Bondal, le duc de Bondal, le roi de Bondal. Il y a bien le king de Bondal. Robinho m'ont dit bon, en tout cas je te remercie beaucoup de ce que tu as fait pour moi en tout cas. Oui, Célios Cram aussi en tout cas. Bambote Abino Yamakasi. Toi tu es déjà là non? Badi. Merci. On va continuer. On va essayer de prendre la maman de Gladys. To Yeba. Mon cher, tiens, on a un nom, mon Kewana. Yango, tu as peine à poser tout ça là, kaka. Maman Boni. Très bien. Santé normale. Kitoko. Initiative au monde ondeni. Na sepeli et baksa moins plus dans tout à mutu et ça là moi bien à via mutu. Et on a sepeli makasi. To ebi que bato mususu nde Gladys alobi akozwa mo akefeti abengisi bato belé babini bengra bazaka na kati bengra tika na kati ali ameli matindimi na ekate aketonga mais komona lelo banozomona kokono azawana obokolaka bana muso obokolaka komona o lelo oliena bango na kokono ndinga zolo na bango avec appétit c'est comme si baza ba famille na vraiment ko bokola bango ne sonanda kwa kipeto o nani mais tandinga vandi azolo na bango salio ndeni. Bon d'autre part biso tozala bongo hein tozala na biso bongo tomona nyoso zaka na omanasi yo momoni petit frère na zawana tozala ka différente na bato tomona nyoso zaka mutu da o nyoso ileki do tolo baloba mingi te nzambe mokayebi ya makambo nzambe ndinga bien ya makambo nzambe to ki ofete mena poser question moko na ba temps nyoso leka ki makambo nyoso leka pona Gladys aussi monta ki ondeni sala kinga bien te ya makasi siko koloba ngo pe na kokoka te na kokaka pe koloba ngo te do nazala kinde bien te mais total qui est voilà mais total oyo ko yasimate c'est ça aussi le problème donc batu ba mona ka oyo yaki oyo est-ce que ko yasimé on sait jamais les aka mambanzambe. Merci beaucoup maman, mon frère viens là approche. Toi si tu veux parler dis bonjour bonsoir. Bonsoir. Initiative via Grande Ternayo Gladys Lokolanga olia ke feti monene abengisa biso to bina to lia to saraboy maye kolia na ba bazangi pona yo salio ndeni. Bon pona nga vraiment na moniza très bien souvent il y a ko bebisa mbonka n'importe comment mais tant aux initiative ya ko fêter na ba o bazangi donc ba orphelin donc ils ont déjà un pas banana bazana pour se payer battu ba ko rendre bango visite ba fêter na bango. Mettons une initiative à bon, c'est déjà un pas et ça n'a bien marqué parce que récompense n'en donc n'est pas dans le banza mais les grandes moutaïbi parce que bano ils vont dormir bien, ils allent bien. Remerciement dans Nzambe. Donc c'est un bon initiative. Avec tous les étapes au grand terminal qui
lelo manifester boye pona yo na bato mususu komela bango pe ba mabe otomonaki ba brutal otomonaki dans banyoso karatoloba olobani na bandeko nyonso otova ngona ndeni tant mona. Bon, pour moi vraiment na trouvant bon nzamendebi parce que c'est une forte courage quoi. Azui courage en nzamba c'est misus tout le monde en il met fin mais à limiter. Donc c'est pour dire que Zaki point à vie n'a été. Nzamba ebaki certaines choses où il y a kana via mutu pour aller qui ça wana. Alimbagite mais azui au moins grâce wana. Ya hotel maesus makasi ya weba ko kabula. Moi ou azana ngo na obaninga bazana ngoti. Donc pour moi je vois qu'il n'a pas sa conscience dans la mission d'être fort, peu importe les camps comme l'Arabie surtout les mbatés, tous en macasse, côté les mains. Donc les camonais ça la tête qui est souki là on a vu que vie souki. Mais continuer vie, progresser, Nzamba Osungo vraiment on a trouvé que ça initiative à malam. Donc Nzamba Baksara ande a mingi pour que atteindre malicieux malgré les étapes bon Nzamba sali grâce il est en forme. Merci beaucoup. On va souffler le gâteau bientôt. On va souffler le gâteau bientôt là. Viens parler quelque chose. Tu dis quoi à ta maman? C'est qu'elle a fait. Elle a fait plutôt. Tu manges avec les enfants orphelins. Tu bois avec eux. Tu manges avec la petite comme si c'était tes amis. De même sang, de la même famille. Parce que... Tu sauras parler? Non. Comprenez, moi la Gladys, bon mon là Michael Jackson, il y a Gladys. Un petit coucou. Merci. Ok. Voilà, on va souffler, tout souffler gâteau. Tobi Nasko na bango tolia bon mon nenge toza ko s'amuser. Ouais, qui va poser des questions ici là? Qui va prendre ça? Christo, ouais, je te baptise, tu vas devenir journaliste. Tu veux pas? Viens là, je vais te baptiser. Hein. Tu vas poser des questions à tes amis. Tu commences avec moi-même aussi. Christo, ouais, Christo, tu rates. Hein. Ouais. Yoko, ça la télé. Ok, on souffle, tout souffler gâteau et puis tout s'amuser, ok. C'est mon burger.
Ne touche pas, je vous sers tous. Ok. C'est quoi? Mettez-vous. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Comment tu sais? Hein? Aïe. Mama